Bonjour, bonsoir la famille, c'est Noëlla TV, napesi bino bambote, bakuku, soirée à malamu, j'espère que vous allez bien. La famille Ernos, vous avez vidéo na biso, to partager, to liker, to aimer, to s'abonner, et que ça la biso bien makasi. Nazoya nakacha analyse oyo na TikTok, kuna la baronne azal na live, pona ndeko na biso TikTokers, ona kombo ya Andrachou azalaka na Congo. Mais asalaka azosala ba publicité ya ndeko na biso mwasi oyo atekaka bakabelo na kombo ya Jolie Beauté. Bayokana pe bien biso na bino ndenge bayokanaka toyebi te ti aye kobimisa yango so soki babebani ye soki nini o soi disant ifu atia mobali ya Jolie Beauté na kati ya TikTok na kati ya réseaux sociaux. Bandeko tobangaka nzambe bokutanaka bino mibale moto ya misato azalaki te, mobali ya ndeko na biso pe Jolie Beauté azalaki te. Soki bobebana na bino mibale ndenge nini boyaka susu soki bobebani bomemi bana bomemi bamibali oyo baza rien à voir na kati ya réseaux sociaux bandeko. En tout cas bosalaka mais Karine asali analyse moko ya bien bazopesa ye conseil kolanda bato ya poto te. Bata poto kosala na bango tembe ndenge nini moto ya poto lipa na ndako ezangaka te, pomme de terre ezangaka te, ya kolia ezangaka te. Yo kende kobeta tolo na ba tiktokers oyo bazalaka na poto non bazofuta yo 500 soi-disant ozofuta ndako 400 mama sans réfléchir sans raisonner que non ndenge bazofuta nga boye na kozwa ndako ya 400 dollars te eleki ebele donc kapo bamona yo ke ye pe azali star ye pe azwaka mbongo asalaka bapublicité non mama calcule budget na yo lobaki oluka ta ndako ya 150 so naluki ndako ya 150 nakotikala ta na 350 wana nakosurvivre nango nakopesa pe bapara na nga ata mwa 50 ata mwa 100 nga pe natia baprovision na nga na ndako soit disant osalaka pe bapublicité na soki wana osala publicité atikelaka yo yango oza pe na avantage na yo ndenge nini bozalaka boye ka bamona kaka matala na bolingaka batala bino bamona bino ke boza bastar or ke boza bastar te boza bato ya pasi bozo kodébrie mais non boza na mawa te bozo compare na Maria oyebi te ndenge nini asalaka ndenge nini bafutaka ye oyebi te ozokende kocompare non incomparable koko compare te mutu na mutu aza na chance na ye mutu na mutu aza na ndenge balingaka ye bandeko bokomparaka te bamapasa kutu babotamaka libumu moko mpe bazalaka ora moko te étoile moko te parce que nzambe atiaka mutu na mokolo na ye akoki kobala mokolo na ye mpe akokufa donc mutu na mutu soki ezalaka ke bakokufa nzela moko bango nde basala makambo ya ndenge moko du fait ke eza bongo te biso mpe tokende kolanda bato te kaka na plaisir bamona oke yo oza na eloko te sikoyo okomi kolela oya kozwa mobala ya bato ya moninga ke oya kobimisa ye na kati ya TikTok ya réseaux sociaux te tika ezali mosala esangisaki bino soki boyokani te mutu na mutu azwi chemin na ye akei pourquoi bosilanaka malamu te bobandaka bozalaka bien bobebani ale bobandi bobimisa basekret eza mabe bakongolais bochange ata moke la famille nazotiela bino oyo la baronne aza na life bazona kopesa baconseil koloba ka ndenge ezalaka mais vraiment la baronne azoloba bien bazopesa baconseil moko ya bien vraiment bolanda yango ensemble na bino nazotiela bino yango la famille natiela bino yango mwana akomo bima na leki azoli kabilo manusi yo eleki ma mosusu okomoki bima ya nini ya bolingo eloko nano ya liboso oke jema makambo azoli kabilo yango mpe kenda na bainternet te yango wana mpona jema azalaka na tort akoma bima na manusi ya mosala osala live osala bibisi osa boye okende obima ya mobali okende bino babwasi okende kaka meme eloko bauti oloba wana esala mpe na jema konzoni information à source. Okosi te. Exemple. Mabe yango wana. Ilani Adrisu mingi à part mingi na ndenge contrat. Contrat mingi vraiment contrat c'est un vraiment verbal.
bakoma elongo te na ndenge ya détail boye mais eloko ebebisi balini bapartenaire yo mona mpenga na zolo na futa $500 so mpe nimona zolo na wa $400 eza impossible atanga kuna wasala yango te mutu moto wasala yango ezali par rapport ke nde tosololaki bapartenaire ezali na 3 contrat na nsima na ye nde efeki 3 partenaire nde efeki basala sikoyo ye balobi mpe bainfluence batiktoker bolala naleki ya mama joli mpo lubumbashi malili mpe eleki mais yo emama mosala okomi mama bolingo wana etali su zoli te ye te mpe motatindi yo olangono bolingo etali ye te nde boke bobwati kuna bozoki olala libanda kuna zoli kabelo ayozola adisu ndako mpo na nini tela video moko yo oza fimo oza na adresse na otya video ya ndako wana na otindela o Karim Mokonzi bazweli adisu ndako bafutile $400 par rapport à partenaire etikali wana bato nyonso bazota bakeli na tiktok awa vérité eza boye bapesi bango mbongo te na sens ke nini nayebi so bokomprendre na oloba tozo comprendre bapesi bango mbongo te na sens ke nini Daddy Michel abengi ngai ezalaki sona bosedi afekisa mpe dimanche na butu abengi ngai alobi Joël nini cop eza boye mpo nga esika bapage naza informaticien nani namoni madame babebani na Joli Kabelo ngai batindi nga bavoice epai la capricieuse alobi ye akokota makambo wana te neti ye alobi akokota makambo wana te ngai nakokota wana neti ngai na disto yokanaka te nde abalantaki de video oyo ataki baaudio ya nani ya diso naza na mposa nazwa mbongo naregistraki ayetikaki madame boloba bazokotela bino bomoni makambo ono oloba aye lokola okotela ono okotela drishu tose soutenir tala commission copi eza bongo te nazoyeba eloko moko ndenge ebandaki mwana bakomoni avei na tito nde bato so bamona ebana na whatsapp nano whatsapp ape conférence ekezo nde omona ayeyo succès ayeya kosuccès na tiktok ave bana tiktok to bana na whatsapp nano soki nakosi mutu nyonso na réseau sociaux oyo ayebani nani Daddy Michel alobi boye abengi ngai ote naza na mposa ya $1000 na $1000 wana nazokota mpe nazalanga moto nakota Ibrahim nakota mpe na moto mosusu tozala 3 personnes bapesa biso $1000 tosala mosala ok nabi nga naza na problème mosala ngo eza nini éclairci biso basala mosala eza ya boye par rapport ya dossier ye ndenge adisu babebanaki na Joli Kabelo la capricieuse atindaki ye audio mami s'il te plaît nakati Joël te mami s'il te plaît Joël nakati yo te pardon vraiment makambo ezokende mabe yo mpe oyekosala bacompte à rendre na yo awa na bato na yo nde bobebana dossier eza makambo oyo eleli biso a te comprendre kosala bacompte à rendre no yabebana mpe na bato ampeki boa compliqué na Joël nde aza wana makambo obimisa oyo bamima bamakambo wana ebelebele on n'a pas besoin de ça parce que makambo eza awa aza moto aza bacompte na makambo wana tika bakombo ya bato biso tolobela makambo na biso réalité wana falo explike yango au début tika makambo wana ce n'est pas bien ça bacompte à rendre na yo na ndenge mosusu Joël toza awa bato mama mayelani oyo écoute lobi toyai na live ya Congo sa mambo boye bakesoki mama datushu alingana kana lingana leka Joli Kabelo kuna bolobaki balingana te mais awa ye boye bake balingana lobe le baba ekonaki balingana te mais yo koloba awa ke balingana donc toza beso mambo te mama kolinga donc toza beso pe ya chemima awa te donc tolo mambo ya drishu mambo etoleka entre bango mibale donc s'il te plaît mambo eza mpe dans sens mambo eza sens te mambo eza kaka sens te donc mambo ya drishu yaya vela bato misusu
oloba te bokanga micro parce que ye mambolo bakutu oyoka te mpona bamakele tantino asuka nga baekri ezipiki kutu na kombo makangisi bon loba mama Mami, s'il te plaît, mami. Toya changer ce débat ici na pamba bato nyonso okona abana bacompte à rendre na bango na bamakambo na bango tozonga na sujet na biso moko po toyoka te boloba moko yango nalobi te mami nabi boye mami nabi boye bacompte à rendre yaya nzela yaloba kasi te ndenge bao bamibale toyoka nani yango na oloba te yo parce que lokutinga te okutinga okutenga na oloba te ifale batika joel aloba mpe bango balobi oui joel bon yaya ok toza boyeka batonsine joel apesa koloba après bino boloba parce que mwese mpe na kati ye botaka kaka esa bien te nga na okota ya motu te na bango bolobi wana nayebi na nga yango te nayoki yango kaka nde bolobi nayebi na nga mamba wela te nayebi mpe te donc nga bo nzambe alikolo mba liboso nasola na joel onka na live boye bomoi te ye moko alobi ke ye mutu akomelanga donc nayebi te na mutu akomelanga donc nazo comprendre lo te tozoyoka kaka papa joel ezalaka bref oloba mwa bref po baninga mpe baloba na mpona azala jana nimero na whatsapp nga mna komelaka o to tosala live wana na sara tola so ezaki natindika to baprese na badete bacontrat na otindika to na whatsapp eloko ya kota ezaki question moko soki bangi bapose tiki obana ndenge bazoloba bongo na korépondre mutu moko na question na baréponse na bango toki na mamadrisu ozolanda nga zo répondre na mamadrisu ebo seke na répondre baquestion na bango nyonso na korépondre nga za na ta na ngai na korépondre bango makamutuka ye nini eloko ebomi eza addiction eza vi ya matalana soki amoni mari asali boye basali boye to basigne contrat bayokani contrat na babe contrat verbal écrit te bayokani na telefone joli kabelo alongoli na angola kuna akati te abemi na lubasi abandi mpe mosala ntango abandi mosala problème ezalaki nini mutu aproposaki jelu kabelo ke adisu asala epai na ye eza adisu te eza mpe jelu kabelo te mutu moko basola na jelu kabelo kotanga kombo te nataka kombo na banga nai nataka kombo mutu nyonso nani nasanga eloko a te yaya nga mpo na nga nayebi moto yango nalingi te akota baminiature edenga pardon mpona mpe nasola nayebi eya deya mambo ese ekoti buzoba bato ebele deya basambwe eya nasengi yo na oblige te mpo na respect na ye lokola deya bato bayebi komona ete ebimi te makambo yango tolukela yango solution kotanga te pardon tabasololi na ndenge bapartenaire mutu wana boboyi na atanga kombo asololi na ye alobi te zwa ye ngai na ye tosolaka même moral kota ye asala publicité na vie na ye azwa contrat publicité 2 fois depuis bana tiktok ofinga nyonso afinga azwango 2 fois ya liboso oyo afinga madame na ye wana ebandi lelo te ebanda kala ya mibale yango oyo biso somoni ke anyamimisa ye mutu malamu makambo mutuka bapartenaire balobaki ke madame na ye bayesi madame na ye sombela ye mutuka promotion basalaki babengaki ivoirien wana oyo ayaki na kina na lubumbashi bayesi esombela ye mutu vala ba 6500 to ba 7000 dollars maximum sombela ye mutuka tokozongisela yo mbongo nde yango azwelaki ndako ya nde yango azwelaki kati ndako ya 400 dollars afutaki ye 500 dollars 500 dollars mpona nini motu oyo bano atravene ya liboso natanga de koma bato ya pamba asala mama kalungu na saisai 6 ans soki 10 ans makambo oyo totikala komona yango te motu oyo bano asala ne liboso eye ke na sens ke Joel tunanga ni tosa Joel yoka omoni explication na chité eza mwa bref na boyeke molai
tant personne les mutuka ezalaki ba partenaire ke bazongisa mutuka wana ezalaki ke ya sombi ba partenaire bazongisa en plus ezalaki nde aza lumashi bongo ifaki influenceuse wana alonga lumashi akende poto akende États-Unis ezalaki na contrat te mais ndenge bayokanaki na ba partenaire sikoyo ye kofinga eleki na makambo ya sélection na ba partenaire ndenge nini ba partenaire basenyi babendani wana oyaisi na vya kwana ba partenaire basenyi babendani to ba partenaire babendani madame était au charge na fuso na $400 na fuso $500 apa ba dépense no mususu akongo tesi ya bilo mususu apana makambo koyiba kutu ayibaki ke ayibaki soki bakabelo kamele simanzi eza tokende mama oyiba kutu wana tokende musika po bavideo kamele simanzi sangana aza nango seke eleka ekoleka po makambo koyiba lisusu eza na kati makambo oyiba mpe eza na kati ayibaki bakabelo na kati ya boutique abosanaki maison wana eza bakamera de surveillance ayebi teke na maison wana kamera de surveillance ezali bandaki kofilme ye video kamera de surveillance wana ezali soki kaka kolo maison apesaka autorisation na lekisa mpo naza nango deja po eza entreprise nango senga entreprise na bato bongo te ezali so apesaka autorisation na lekisi yango ezalaki bongo ale ye sikoyo ye matala na nde ebomi ye so amoni balingi basali boye ye mpe akende basalele boye so amoni balingi basali ye mpe akende basalele boye to bapartenaire bakei yo tosolo nde mosusu apres oza même pas nde basolo na 100K to basija na influenceur ya liboso influenceur azali na 600K non seulement 600K mais na Instagram mpe azali na 100K na Facebook mpe azali na 53K yo tosolo wa konta kaka ozoloka na titre apamba me bafuta 500K osengi bafuta ndembo na influenceuse wana andimaki mpona ni papa motu oyo amemelaki ye basola ye bien partenaire wana basola ye bien ya mpesaki papa mamasaki akende poto ye moko nde abebisi makambo na ye ntango abebisi makambo na ye nde toyokoma na niveau oyo ta a yo mona api yo osali groupe moto afutaka yo moto alozwa yo alongolo lwanda alozwa yo aliesaka yo osele groupe otongaka ye otitaka baaudio baaudio na mpe ekomi tie pa madame te ekomi pa madame anyongi aza motu ti ya liboso eza lokake nga natindeli yo motu mosusu atindeli yo ya nde motu mosusu atindeli yo ekomi 5 personnes owangana te apesi mpe eza mpe fo na yo leve ezobeba azoloba mingi makambo aloba Joel makambo to oloba ano ozokosa nazokosa te makambo to ozoloba ozokosa Joel kasi Joel otikali kaka na 2 minutes pardon mpo oumeli mpe loba 2 minutes badinga mpe balobaka eclôturé ça va mpo balingi bakontinue na nyonso oyo eleki mwana wana aza mwana mabe na badetail nyonso eleki na bamabe nyonso asali so tosala na live oyo ekolanda totia baaudio wana neti bato neti ta eza totia baaudio tokolesa badetail wana nyonso mpo na badetail nyonso naza na baaudio me na moyen natya eza te parceke taka nga na baaudio oyo ya kamera de surveillance oyo ayibaki kabelo osisi kita bato mosusu tosala masimanga na kiti na ngai ok c'est bon mais akoloba na nga mbango na kite loba non papa bonjour à tous et bonsoir en fait Karine toza awa te po atokama nani oyo adiso ayibaki na caméra adiso asalaki boye obandi live banda kala wandaki koexplike bien na te live ya lozokanga te oui toza te po atolobaki adiso asali boye non wana nyonso wana eza deya bato joel alobaki bazolobaloba ngo bazoloba ezoya kaka bazolobaloba bango ka makambo osalaki live moko ezalaki très important oyo ezalaki adiso moko oteyaki conseil moko ezalaki très important ke adressé kwanda luyenge ya nini ya ba live te ya réseaux sociaux te sala makambo oyo bato bazopesa conseil ndenge ya malamu
tu vois o jo la mati awa alors ba kadesho ibaki kuna sala ki boy asana contraire maloba asala ki ba to yo ki ango plus de 10 fois ba leves ba do ba kaya yango to za ki yo zo ka des solutions qui pour na adrichou to ka longue pa mama joli ka be ba ka bona ndenge ya non mi kanga micro pardon ceux qui ba ko futa ye mbongo ba futi mbongo na ye so ba ko futa te avaye na kwele pa vaye na kwele na ye pour mutu a respecter a se respecter na ndenge na ye o to za la solution de campo yango wana adrichou ayiba yo so ya ki ayiba ki na kambe ko na ba batili pa o so na joli ka belo nga ayi so makamala ki ayiba ki boyango yo so je la zo ya kama kama zo baksa ba musu ya pilipili ko tsa makomba o sala boy o to za personne o la to za na posa na ngoto la posa ki solution zo manke ba ka bona ndenge ya bien to za na solution ya bongo o aloba kuna wasala besoin na sensité hein mais ouais. Merci. Tabita si sa kasio mtu andao loba si sa pa. Maka ko loba. Alali. Mami na ngena loba bon expliquer boy. Point de vue nanga déjà presque makambo c'est important. To ya te awa pona loba ke o boy to ya nde pona loba mambo eza vérité pe ko corriger erreur eza déjà consommé et pas Mama Jolie na Adrichou. Mama Jolie aza na erreur ya kozwa Adrichou na musala sans contrat. Adrichou pe a na erreur osala na musala sans contrat. De deux, Adrichou oza na musala ya $500 ondimi bazweli ndako ya 400. To lo bondimi parce que o bande kolala na ndako bato omona nde bayo futa 400 wana mboka repino na tike bio antenne. Yo tamba ofuta 400 wana ide na weza kike mbongo wani uta wapi tango olia olala ya na musala donc dépense no nyonso fo yeba source nango ezobimela place nini fale oyeba tango déjà ekomi ke basiption ekomi ebele okanisaki peut-être eza famille bomema ona ndenga famille lelo déjà tango bobebani soko koréclamer salaire ndenge boyokanaki. Vraiment. Pe makambo musala bakota yango famille tebe. Makambo Ozo musala signé bazwa contrat te bosala privé kaka musala bongo sa contrat même ya un mois te eloko te bazofutela yo ndako 400 osigné yango olioluka ndako ya bamwin cher ya ba $100 bino bana basi ya bakongole bolingaka matala na bamona yo kaka na minute oyo Adrichou sikoyo kosukela bato nyonso bazoya o basali boye balobi basoutenir tozo soutenir yo bien sûr pose influenceuse au travail qui yango ba soutenir yo mais ceux qui bêtises ezo continuer bakolâcher yo kolela na mbetu yo moko après ça yo moko zwa conscience no loba ke o eza troisième contrat oyo bebisa na kana ba madame est-ce que quatrième ekoya franchement c'est que ye moto aza pe moto mabe liboso ofomi tuna ya liboso question liboso openda tango ofanda yo moko tango osala makambo kanga penda porte chambre no loba o eza troisième contrat o ngana obebisa kaka na ba madame est-ce que quatrième ekoya baobanga bino non seulement baobanga bino baobanga pe na bainfluenceuse mosusu mpona kozwa bango na mosala mpo baloba ke non bainfluenceuse so bazwa bango na mosala réseau ezoya kaka na enregistraki pardon yaya connexion on dirait eza un problème o craché makasi ntango oloba air moko ozo craché ok maintenant ça va mpona loba sikoyo toyoka kasi loba yango nalobi tango ozosala makambo wana ozobebisa non seulement réputation ya bainfluenceuse mosusu o bato mosusu bazala na mposa ozwa bango na mosala baomona ta makambo asalaka bango baenregistraka bato bango bafinga bapatron bozobebisa mpe publicité yango mpe ezobeba marché yango mpe ezobeba comme conseil oyo ngai nakoki koyebisa yo yaya vie eza pressé te vie eza compétition tozala na compétition na mutu te soko réussir eza malamu soko échouer bato baosekoka oza obligé ya koréussir mais luko réussir na ndenge malamu oza lokwa moto azosala compétition na mutu ozowelela yango ozomona makambo nyonso ezosimba te soit calme soit posé oza mwana mwasi
kolanda loyenge te, réfléchir avant ya kosala. Oye na photo mobile ya bato pona nini? Est-ce que yo salaki bango mabe te tango yo zoya na ba preuve ya makambo ya mabe na bango kanisa yo sali bango mabe te soki bango baye na ba preuve ekozalaka na avantage na yo yaya. Ezalaka na avantage na yo oza na désavantage te. Zala na kimia kosala makambo mpona nsima bato te bato wana bana bacontrat bagera makambo na bango calmement bazwa basalaire ate ba $100 wana edaka bango kaka. Mais yo sikoyo mituna 4e contrat koya to koya te. Donc na place wana yoka conseil ya bato baleki liboso bapesi yo baconseil ya malamu mpenza oyo koki ozala ke non lobi mpe o avancer soki ozo avancer te parce que tu es trop pressé ozosala makambo kaka na concurrence na bato mosusu vie eza concurrence te moto atiaka vie concurrence aeshua kaka. Merci na suki wana. Merci beaucoup Tabita. Pascaline okokoloba. Tabita okita kasi yaya. Comme ça ma mère m'a dit ça batu misusu. Maman. Donc ils jouent à ma casse. Bon, on va coucher. On a fait na loba na chité na tika pe na se. Sita kasi ma chérie bona loba na kasi. Allô. Oui, maman. Allô loba. Oui, maman. Moi moko ya bien peta o to ko lo na bato nyonso ko ba yoka. Eza ka ipa na yoko. Na yebi ke peut-être pas na yo vie par expo. Eza place full ba nyonso ba bata makaba o yoka. Eza bon maman yoka. Omoni maman Jolie après entrepreneur. Omoni soko nzana ba faible. Kolingaka toujours oblesaka bango mingi te eza mabe. Eza boye. Adresho ayibaki asalaki ba maman. Tango longoli mutu déjà na Kinshasa. Place yaza résidente. Okie na ye place mususu. Normalement, il faut passer appui. Il faut passer eloko akolia, il faut passer place akolala, santé na ye. Donc, question sanitaire na ye eza la responsabilité na yo. Donc, aza na charge na yo. Ata kufi ye mutu alingaki akunda. Soka kufa na mbashi kuna, ye pe kaka mutu alingaki asalini akunda ye. Contrat ezala ou pas. Contrat ezala ou pas. Mais ndenge eza na ba preuve, contrat ya papier eza te. Eza na ba contrat verbal, ba na ba audio, ba conversation, ma eza belé, ba publicité même eza ba preuve déjà que asala ka musala. Soki pa lobi ki aloba ke encore papier eza te déjà sala ba publicité ba preuve eza. Soki pa lobi ki aloba ke contrôle eza ya $1000 akobimisa ngo. Soki to lobi justice nzambe pa bundela ba faible. Omona pe bakomi na justice boye akwesi déjà pe ezo sali pe mama wana totala kaka te ezo sali ba fiancée mais bango pe ba entrepreneur bazo koma pe sali bazo koma pe trop dans net ye penza na sepelité yo za na entreprise mobimba ondima vraiment 24 heures ou une semaine eza bato balobelaka kaka kombo entreprise na yo eza pe mabe bama ya miso bana bato bapauvre baorpheline ekitaka mpo na yo okokweyisa yo mama ekokweyisa yo basalomo kutu bakweya ebongo ye aza nani mwana wana ake province yo ozweli ye ndako ya $400 est ce que basignaki papier na adresi ke azweli ye ndako ya $400 non ye pa asalaki yango na sentiment na ye parce que aza na baguerre na ye na baentrepreneur mosusu batekaka mpe bakabelo amoni ke kuna nani bato baosala bamarketing na bango baalakisa baposition ya bien yango ye balingaki oyo aza epa na ye apesi position ya bien ye olongola moto na province okendela ye mpo kende kopesa ye $100 ofutele ndako ya 400 mieux vaut avanda esika azalaki lix avanda yango esika azalaki yo komema motu te olobaki non salaire ezalaki 500 nazalaki okutele ndako ya 400 eza badésordre maman ça ne se fait pas ata osalaki ye ndako ya $1000 eza normal asalaki mosala wana mpe esungaki bavente na yo marketing eza important golgate kutu coca-cola kutu eyebani mboka mobimba me basalela yango marketing mpe bafutaka bato wana combien de fois yo moto aosalela publicité ya bamarchandise na yo moto asali yo publicité ya marchandise na yo $1000 $2000 eboma yo te il faut voir quand même la pauvre fille mama wana aza quand même na fond ya aza stable mwana wana stabilité ni aza nango mpo batika ye boye soki mama wana mpo azalaki play comme une bonne madame so ezalaki ngala place na ye mpo na koboma makambo oyo nyonso te zwa mwa quelque chose oyo kende se trouve mpe na point na yo
Il a pas utilisé ma force, il n'a pas utilisé mon power. Et à ma belle, hein? Vraiment, maman, yango kala ngati na loba. Vraiment, les hommes mabe makasi. Maman, on a dit, il fallait qu'il y ait le problème, il y a jeune fille, wana. Hein? Les hommes bien té, il y a mi moni que y a sa madame, aza mon père, yango wana, comme il utiliser ma force, il y a belé. Marketing, ma foute la ango. Mais Cristiano Ronaldo, tout le monde, marketing, et bon, attrition de l'année. Ok, maman, toti ke la pe batu misusu ba loba, s'il vous plaît, tolo à la bref, toti ke la batu misusu pe ba loba. Merci. La famille nazo koma nanga na suka tellement eza nango mulai donc nazo ekati pe ka place wana pe ekati vraiment la famille ba jeune fille ba congolais na ba congolaise tolandaka plaisir te balongoli yo na Kinshasa bamemi yo na Lubumbashi oui ezali musala moto ememi yo mais quand même ata okomi kuna Lubumbashi eza susu Kinshasa te okei na province ya Kinshasa donc il faut kozala mayele du fait que déjà bosine ke bawana kofuta yo na fin du mois 500 donc na 500 wana bazwili yo ndako ya 400 yo kotala ndenge nini ndako ya 400 nga na kotikala na combien na maboko donc yo moko moto koloba yo moko moto koraisonne olobi te nga na kotikala na sante nasomaka biloko ya kolia ebongo mafuta ebongo boy yo moko okoloba okotika mama wana te joli soki joli kabelo wana ye moko adeside na place na yo te yo moko ozali okodeside ke non nga funa luka ndako oyo ezali na valeur ya $100 ya $150 mpo natikalaka na mwa quelque chose na maboko nabanda kobomba ti mokolo na kozonga na Kinshasa na mboka na nga mais yo ondimi ozwi ndako ya 400 oraisonne te donc wana nyonso oluki ndako ya luxe donc bamona kaka ke olalaka na place ya luxe mais ozozanga mbongo na maboko wana eza ide te eza makanisi ya malamu te motu oyo araisonnaka oyebaki te nga nazosala mpo nasala économie mpo nabomba mpo nga mpe un jour nakokoma lokola mwasi joli bebe oyo makambo azosala nga mpe un jour nakokosala kaka ndambu azokofuta nga nazokobomba na bapiblisite nazosala na basuki oyo nazokosalela ye nyonso nazokolata bakabelo wana nakokobomba ngo na mayele na nga mpe nazokoteka na ndenge na nga moko donc fu kozala na mayele wana ke ozokolanda bagemima ozokolanda oyo mosusu basali bakombo ozolanda bango ndenge bazokolata ndenge bandako bazokozwa ozokoyeba te mutu na mutu bozwi na ye azokozwa na quelle manière na ndenge nini azokozwa yango il faut bosala keba bolandaka te kaka mpo na plaisir bamona nga ke non nazali chroniqueuse nazali tiktokese nazali influenceuse nasalaka boye non il faut kotala eske nakoki ou pas natali otala na nsima eske bandeko na nga bapara na nga place nini bazokolala petre yo moto kozala wana mpo ede bango mais sikoyo soki okei kuna osala n'importe quoi après obanda koya na foto ya papa ya batu oyo aza na ye rien à voir na makambo na bino ya bakabelo oyo aza na ye na kati ya bachroni mama te oyo aza na ye na kati ya batiktokes te mais ozolobaki okobimisela ye na kati ya non ça peut pas zala na bomoto soki eloko esimbi te bokabola na malembe moto na moto akontinue nzela na ye azwi sheme na ye ezalaka nango bongo yo mpe mama joli oyo ozali mpe na mbongo oza na biloko ebele futa ye kaka mbongo na ye soki okofuta ye 10 000 pesa ye mpo makambo esila aluka nzela na ye azonga soki na Kinshasa aluka eloko ye akoki kosala mpo boye mpe ezodiminue marché na yo bato bakolinga kopusa mosusu pembeni na yo te mpona kosoma bameshe na yo bakomona ke ozali mama moko mabe ozwaka baproblème na baoyo bazosala na bapiblicité ezalaka bien te ezalaka respect te boza bamama fo bopesaka respect na mosala na yo ozokosala mpo oza reconni ozokoluka bato baya koede yo mpo mosala na yo ekende liboso bolukaka te chaque fois kaka bozala kaka oyo bakongolais bazokobunda mpona boye mpona makambo ya mbongo mpona boye bamafinga ezokobima parci par là non eza bien te ata moke bolukaka kosoigne na bato ezala bien
En tout cas, Jolie Kabelo, vraiment, sala bobongisa na Andrea Show bobongisa ofuta ye mbongo na ye. Soki bosinaki contrat na contrat ndenge bosinaki ata bino kuna Congo toyeba contrat na bino ezalaka na munoko. Bozalaka na même papier te, contrat pe ya 1 mois te, même à 2 mois te, bolobaka na munoko wana contrat na bino yango wana. Alors du fait que bosinaki ka na munoko, bosisa pe ka na munoko. Pesa yika mbongo na ye makambo esila yo po continue na yo nzela na yo pe oluka bato mosusu okomona ke bakosala yo publicité na yo ya malamu biloko na yo etekama ke abana kobimisa makambo buzoba boye mobile na yo aza rien à voir omona pe abimisa pe na bana donc ba vie na yo privé baya kotia yango kaka awa kaka mpona publicité. Non, soki boyokani te opesi ye mbongo na ye bosilani wana. Parce que balobi ke bato mibale soki bazotambola nzela moko soki bayokani te ifu bakabwana soki bokabwani te nde ezalaka mabe. C'est ça yango congolais abandaka malamu mais asukisaka kaka mabe. En tout cas Karine Mokonzi azopesa vraiment azopesa ba conseil na ye malamu ba idée na ye malamu azopesa na côté ya Andrea Chou apesi pe na côté ya Jolie Kabelo vraiment azopesa ba conseil ya bien. Donc, c'est ça. Bino pe bozwa yango bien, boluka ko résoudre ba problème na bino ndenge calme po bosilisa yango po boye pe esalaka propreté. Boye ezo diminuer yo moko penza mokolo ya entreprise yango ezo ko diminuer yo eza bien te parce que ezali entreprise ya monene po ozozo bambongo na ona kati ozo survivre na kati ozo futela ndako peut-être bana classe pe kaka na kati ya mbongo ozo salela. Donc il faut ko batela place ya musala. Musala ezalaka musala, baje ezalaka te. En tout cas, bosisela ndenge bien. Bandeko bokolanda video na biso banda ye bandeli ti suka bokoyoka ndenge nini bato bapesi ba point de vue na bango, ndenge bato balobi moto na moto ayaka koloba na ndenge na ye, moto akoloba pe na ndenge malamu azali, o pe akoloba na ndenge mabe pe azali. Donc moto na moto basalaki na ndenge na ye ba incompréhension ya moto ezalaka kaka ekokanaka te. Moto na moto azalaka na incompréhension na ye, mosusu akoki comprendre, mosusu pe a comprendre te. Ezalaka ya bongo. La famille bo supporter. Donc nazotika bino la famille bolanda video na biso na bokebi, bo partager, bo aimer, bo s'abonner pe bo liker. La famille ekosala biso bien nazotika bino. C'est Noela TV. Bye bye.